te nabino nyonso tuna sengo nyonso tofongola ya mardi 25 février 2025 pour la côté sabino nere première ministre Judith Suminwa Tuluka aza kokoba séjour na ye kuna na Genève na capitale bongo ya Suisse le bosengeli koyeba ke mokolo ya lundi 24 février abetaki masolo ya ndenge na ndenge pona koluka lisungi ya population oyo aza victime ya agression rwandaise na de Kivu. Nathalie Kaila héritier Mapindemi. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka azali kokoba séjour na ye na Genève, capitale ya Suisse et Paiwapi, azali ko participer na segment ya haut niveau ya 58e session ya conseil ya ba droit de l'homme. Après discours na ye oyo e yambama kitoko et pa ya ba état membre na tribune ya CDH mokolo ya lundi, chef ya gouvernement asalaki masolo ya ndenge na ndenge na session oyo ezalaki essentiellement pour na koluka soutien na ba victime ya occupation rwandaise na de Kivu. Pour na chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka alobi ba milliers ba blessés pe ba déplacés bazali abandonné na ndenge na bango. Tour à tour chef ya gouvernement asalolaki na secrétaire général ya ONU Antonio Guterres pe au commissaire ya ba réfugiés Filippo Grandi, boy représentant spécial ya Union européenne na matière ya ba droits de l'homme Olof Skog boye abetaki lisusu masolo na conseiller fédéral ya Suisse aux affaires étrangères Ignazio Cassis boye na plaidoyer na ye chef ya gouvernement asengi accompagnement ya ba partenaire pour la mise en place rapide ya couloir humanitaire. Objectif ezali ya ko sauver batu ya ndenge na ndenge oyo bazali na nous piéger na ba territoire oyo ezali occupé pe ko faciliter mosala ya ba humanitaire na ba zone oyo ya conflit pour na ko assister ba blessés pe ba déplacés. Nzokande besoin ezali ya corridor humanitaire ezali vraiment makasi pour na komema aide et pas ya ba population civile pe ko permettre ba travailleurs humanitaires ba yeba na ko traverser ba zone oyo ezali occupé na sécurité. Chef ya gouvernement azali ko regretter na stratégie ya ba force rwandaise pe ba supplétif na bango ya ba M23 ndenge ba poni ko bloquer assistance humanitaire ezali situation moko ya malamu te to ko évacuer ba blessés ba malade pe bato oyo bazali kokufa boye conséquence ezali ke ba épidémie ya ndenge na ndenge ekoki kobotama lokola choléra mpox pe na ba zone oyo selon ba spécialiste ya santé publique boye intérêt ezali pona ko agir. Nzokande ba ministre ya 27 pays ya Union européenne bango ba décider kaka mokolo ya lundi ko suspendre ba consultation na matière ya défense elongo na Rwanda suite na résolution oyo ezalaki adopté et pas ya parlement européen. Représentant spécial en matière ya ba droit de l'homme ya Union européenne a promettre na premier ministre Lusungi pour na kota en place couloir humanitaire. Boye batalisi appui à Union européenne. Premier ministre a expliqué bango situation oyo pe lisusu situation humanitaire très difficile. Boye tozali bongo ba donateur humanitaire à travers le monde. Tobanzi ke nyonso ekosalama pona ko améliorer situation. Na ngambo mosusu na côté ya au commissariat ya ba réfugiés bango pe batikali disposé balobi bakoki ko compter na bango ndenge au commissaire Filippo Grandi atalisaki alobi bakoki ko espérer na oyo bango bakoki kosala. Na ngambo na ye patron ya diplomatie ya Suisse Ignazio Cassis ye asengi na désescalade avant baye bana ko promettre bango pe epai ya premier ministre Lusungi na bango na gouvernement. Kasi avant wana secrétaire général ya ONU Antonio Guterres oyo atalisaki crainte na ye po na régionalisation ya crise oyo na est ya République démocratique du Congo. Po na premier ministre atalisi soutien ya MONUSCO po na ko dénoncer manipulation ya population et pas ya ennemi contre la force onusienne. Lokola ezalaki kalamingi te na Dar es Salaam pe na Addis Abeba, déplacement ou na Genève, chef ya gouvernement azali ko permettre vraiment komema mongongo ya République démocratique du Congo. Yango ezali ko talisa amélioration ya situation sécuritaire pe humanitaire na terrain. Karama sola primature Sengali koyeba ke première ministre Judith Suminwa a s'adressé ki lundi 24 février na segment ya haut niveau ya 58e session ya conseil ya ba droit de l'homme oyo efungwama ki na Genève et pas wapi Judith Suminwa aza ko représenter chef de l'État encore une fois de plus. Nathalie Kaila héritier Mapindemi. Au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'il continue de perpétrer sur notre sol,
Premier ministre Judith Suminwa Tuluka alobaki lundi 24 février na segment ya haut niveau ya 58e session ya conseil ya ba droit de l'homme oyo efungwami na Genève, capitale ya Suisse. Ye azali ko représenter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na milulu oyo. Premier ministre azali ko kamba délégation moko ya kafu elongo na ba ministre ya ndenge na ndenge azwaki maloba na segment ya haut niveau ya session oyo. Premier ministre chef ya gouvernement avant aloba atalisaki gratitude ya RDC boye na diligence oyo ya requête ya gouvernement ezali traité na février euti koleka na maloba na ye atalisi engagement ya gouvernement na ye pour na ko faciliter musala ya commission d'enquête indépendante oyo ekotiama pour na ko documenter ba violation ba droit de l'homme paye ba droit international humanitaire na province ya Nord pe Sud Kivu ndenge résolution oyo ezalaki adopté le 7 février. Le 7 février l'équipe conseil ba droit de l'homme azwaki résolution ezalaki voté 47 états membres ba sengaki na ngambo mosusu ba M23 pe na Rwanda ba sukisa ba violation ba droit de l'homme pe ba atteinte ba droit pe ba violation ba droit international humanitaire na ba province ya Nord pe Sud Kivu pe ba fongola enquête na makambo nyonso mabe ezali kosalema. Premier ministre akumisaki pe résolution ya suka ya conseil ya sécurité ya ONU pona mbale ya liboso bango nyonso bakondanaki Rwanda pe exigaki ye elongo na ba force ya M23 ba longwa na RDC sans condition. Résolution oyo etalisi pe na ba M23 batika hostilité nyonso pe ba se retirer na ensemble ya ba zone nyonso oyo bango bazali ko contrôler. Chef ya gouvernement asengi na renforcement ya soutien humanitaire pona ko permettre ba yeba na kozwa en charge ba milliers ba blessés pe ba déplacés. Boina wana atalisaki situation ya pasi oyo ezwami kuna. Avant ouverture ya session, président ya conseil ya ba droit de l'homme Gilles Gulbert ye abengaki ba ita membre nyonso ba yeba na koveiller pona kotiala to kosala kozwa ba action nyonso sans ko interroger efficacité ba mesure oyo bango nyonso bazwi jusque là. Na ngambo na secrétaire général ya ONU Antonio Guterres a dénoncé tourbillon et la violation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo, pe à l'Akisi Rwanda et l'Ongona M23 Mosapi. Alobi ezali tango pona kosuki saminduki ebeta souveraineté ya RDC et Sengeli ezala respecté. Segment ya haut niveau ya conseil ya droits de l'homme et kokoba pendant 3 jours. Situation sécuritaire pe humanitaire na Est ya RDC ezali parmi ba principaux dossiers oyo Sengeli ezala traité na session ya CDH. Oyo ezali kotalisa ba résultat moko ya malonga na sens ya règlement définitif ya crise na RDC. Nous devons changer le cours de l'histoire et nous en avons le devoir moral pour les générations futures. Je vous remercie. Parti Lumumbiste unifié Palou Namokuse ba commémoraki lundi 24 février 2025 6 ans ya liwa ya fondateur ya parti patriarche Antoine Gizenga nyonso elekaki na siège ya parti oyo ezwami bongo na quartier des bonhommes na commune ya Matete héritier Mapindemi igantingi bazaki kuna na compte ya info Lingala. 24 février 2019, 24 février 2025, 6 ans jour pour jour depuis patriarche Antoine Gizenga Fungi, Oyo Azalaki Bongo fondateur, ya parti Lumumbiste unifié Atika Kibiso. Occasion Oyo, Eko Kaki Koleka Pambate, parti Lumumbiste unifié, Paluna Mokuse, Oyo et Kambamaka et Paya secrétaire général, Godefroy Mayobo, Basangisaki, ba militant ya parti Lumumbiste unifié, Palou, Bakutanaki na siège na Bango, Oyo ezwami na quartier de bonhomme na commune ya Matete mingi penza na boulevard Lumumba pona ko commémorer date oyo ezali date moko significative pona ba militant nyonso ya Palou pe pona République démocratique du Congo pambate ezalaki occasion pona ko kanisa misala kitoko pe ya minene oyo patriarche Antoine Gizenga asala ezalaki moment moko ya makasi mabina loyembo ndenge kaka ezalaka botela bino moko.
bongo na sima secrétaire général ya Palu Godefroid Mayobo asalaki mwa cérémonie liboso ya photo ya patriarche Antoine Gizenga pona kotalisa ke ezali bongo mokolo na ye. Bongo na sima secrétaire général Godefroid Mayobo alobelaki parcours historique ya patriarche Antoine Gizenga Fungi oyo azalaka vice premier ministre na gouvernement Lumumba pe Adula atalisi misala ya kitoko pe ya minene oyo patriarche Antoine Gizenga asala abunda pona unité pe intégrité territoriale ya mboka na biso République démocratique du Congo a défendre yango même na ONU a défendre yango bisika ebelebele pambate cohésion nationale pe unité ezali héritage ya munene pe ya makasi oyo fondateur ya Palu patriarche Antoine Gizenga na biso bana ya République démocratique du Congo tobo sanate dialogue intercongolais oyo esalemaki na Sun City epai wapi patriarche Antoine Gizenga atelemelaka accord ya cascade pe basengaka accord ezala inclusif c'est-à-dire esangisa ba congolais nyonso wana secrétaire général Godefroid Mayobo atalisaki poleleke Palu oyo ya patriarche Antoine Gizenga Fungi bakoki kondima soki mokete mboka ekabwana kimia pe développement ezali cheval de bataille na bango nyonso elekaki vraiment kitoko ambiance ezalaki au rendez-vous na suka ya milulu secrétaire permanent ya parti Lumbiste unifié maître Célestin Ngoma apesaki d'explication. Kondo patriarche le très vénérable Antoine Gizenga bino moko boyebi 8 ya menaki na mboka oyo alors ko célébrer lelo na contexte oyo parti ya mboka ya ekolo na biso eza occupé na bandeko baza kosala ba rébellion kuna ezali kolakisa na ba jeune oyo ezalaki 8 ya Antoine Gizenga na ba Lumumba na ba père fondateur na biso nyonso par rapport à unité ya mboka union ya mboka cohésion ya mboka pour qu'en fait kokanisa développement parce que développement moko te ekoko salema soki pays eza okabwana développement moko te ekoko salema soki union eza te développement moko te ekoko salema soki kimia pe ezali te yango eza ba héritage munene oyo ba père fondateur non seulement ya pays mais aussi ya parti na biso batikelaki biso parce que boyebi ke tangu Tchombe na Kalonji babandi ba désordre de sécession na 60 moto akendaki na conseil de sécurité pour na plaider pour na kosambela ke unité ya mboko ezala eza Antoine Gizenga vice premier ministre ya Lumumba à l'époque. Lumbiste unifié Palu ezali vraiment mwinda ya Congo ezali kaka moko oyo patriarche Antoine Gizenga Fungi atika date ya le 24 février ezali date moko oyo bango bakoki kobosana te tango nyonso bazali kosangana pona kokanisa misala kitoko pe ya minene oyo patriarche Antoine Gizenga Fungi asala yango wana bakongole nyonso bakoki kobosana yango te ezali véritable héritage oyo Antoine Gizenga Fungi atika. Agression ya Rwanda contre la République démocratique du Congo, honorable Joseph Bangakia, président ya amitié entre RDC na États-Unis, apesi makanisi na ye suite na ba sanction oyo ekweleli James Kabarebe moko ya ba dignitaire rwandais bolanda ba détail. Pays de la communauté internationale, je les invite à faire. Boye tozali kobenga ba pays nyonso ya communauté internationale bayiba na kosala lokola États-Unis asali po na kuyeba na kozaba sanction ya makasi par rapport ya makambo ezali koleka na République démocratique du Congo nyonso wana ezali kolobela esengeli vraiment davantage ba hostilité esuka pe tozali kosenga retrait ya ba troupe ya Rwanda elongo na ba M23 na ba territoire nyonso ya République démocratique du Congo. Boye tokoki koniete oyo ezali ko symboliser ba sanction ya États-Unis contre James Kabarebe. James Kabarebe mutu nyonso ayebi oyo azali ko représenter na tina wana démocratique du Congo. Choix ya James Kabarebe ezali choix moko vraiment symbolique. Et donc ce choix des États-Unis est vraiment emblématique. Na solo la police bosengali koyeba ke commissaire provincial ya la police le général Blaise Kilimbalimba asala ki parade moko lundi 24 février na esplanade ya palais du peuple. Au cours
jour ya parade ya réarmement moral ya ba troupe oyo commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a organisé lundi 24 février na esplanade ya palais du peuple bosengeli koyeba ke alobelaki ba sujet ya ndenge na ndenge totangi interdiction ya ba arrestation arbitraire na ba faux agent oyo bazali ko réclamer sécurité embouteillage oyo ezali causé na incivisme routier pe lisusu ba marché pirate au cours ya causerie morale oyo général Blaise Kilimbalimba azwaki ba mesure ya makasi epai wapi abeleli na ba troupe na oyo etali patriotisme intégrité morale pe asengi bazala na alerte permanent avant babelela na population na vigilance pe kolite contre barimeur selon commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba ezali po ete batombe na piège ya ennemi te oyo azali ko utiliser guerre psychologique Koutou balancé avis de recherche contre ba auteur ya rimer oyo ebimaki poso eleki na stade de martyr ke bakangi ba rwandais a évoqué problème ya embouteillage oyo esengeli basala face nango. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a annoncé ba mesure moko ya makasi contre ba récalcitrants y compris ba chauffeur ya ba autorité oyo bazali ko bafouer intentionnellement nouveau code ya route pambate déjà premier lot ya ba quittance et pesami da ba service kolandisama na ba manche oyo ekofutama na maboko te kasi bakokende kofuta yango na DGRA du pe na DGRK na oyo Etali, ba marché pirate, commandant ya la police ville ya Kinshasa a déploré une action ya ba troupe et pas yuapi alaki bango ba sanction ya makasi soki kaka ba marché pirate oyo ezali pambate bazali ko sala bongo pona kobatela ba vie ya population. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba commandant ya la police ville ya Kinshasa après lobeli lisasu likambo ya ba faux agent ya renseignement oyo ba komiti ko contrôler ba téléphone ya bato ko talaka ba image oyo réseaux sociaux azali ko tindela bato na téléphone nzokande ezali na ngobongo infraction te bolanda nani ako tosisa mibeko ya mboka tobenga ba militaire ba ko tosisa mibeko ya mboka na parti civile to biso police nde to ko tosisa mibeko ya mboka. Direction ya Bordeaux na commune ya Makala full moko efandi wana ezobimisa solo na ndenge ya kosakana te selo ba information balobi ke chef ya rinde aza à la base ya situation oyo Fabrice Ndombi héritier mapine ba pesi ba détail. Merci. Awa toza na direction Bordeaux na quartier Mikasi mingi penza na commune ya Makala botala bino moko fulu oyo evandeli population na esika oyo solo moko ezali kobima awa okanisa ba mbwa ikufa nzokande ezali kaka po population baponi esika oyo pona kobwaka ba poubelle na bango. Selon information ilobami ke chef yari awande asepelaki kobenga bato nyonso bazalaka na bafulu baya kodeverse yango esika oyo pambate ezalaki ya kobeba mai evande kovanda ye amoni moyen ya kokombattre salite esengeli kobwaka bosoto mosusu nzokande ebebisi lisusu na ndenge ya kosakana te tango population abelelaki likambo etali solo na mbala moko ba autorité ya commune ya Makala batiaki maboko epai ya chef ya avenue po na koyeba eloko nini esaliye andima poubelle ekoma na esika oyo. Tomoni ni bourgmestre, tomoni ni chef à quartier, ni chef de rue, tomoni était. Et puis bato pe oyo basika ba ba biloko ngo. Tomoni ta mutu wa na bureau de la police ote ka ko s'intéresser te o ba ba biloko kuna te. Biso mo ka ne to baluka kana mo panisa bureau na biso ne to ke to kuti bango en France. Ne to kuti bango to kangi bango. Et ko suka te to matsa ba ko biso bango ne bato bakata makamala bango. Boye indignation ya population ezalaki makasi nde ezalaki ke chef ya avenue oyo batiaki maboko pe bamemaki na sociate boyo ka ndenge expliquer. Eloko epusaki biso to epusaki nga na accepter vu que makoki ezati. Donc nauti oloba ngo déjà na presse à liboso place wana ezofingisa vraiment
quartier mikasi parce que ebebi mpenza mai ezotonda bamai ya basalite nyonso eza kotonda wana bangungi passage eza te ekomi bato fo baswanaka mosusu bazobunda na moto mwa eleke eza te vi ke chaque samedi tokendaka na biro ya quartier bazoyebisa biso ke bosala effort na balabala motu na motu propriété tobanzi ke baautorité ya komini ya makala bakosala makasi mpo na kosilisa biloko ya boye ata aveni ezali ya kobeba mai ezali ya kovanda kasi bosoto ekomemela bino bokono ya ndenge na ndenge oyo population akoki kokurir badanger mpe bariske ya ndenge na ndenge boye te esengeli esika bato bavandi bopeto ezala. Commune ya Kimbantseke eza na problème makasi na likambo etali bongo mai ba reporter ya info lingala babeta kiturkuna. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbantseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème ya mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza nde na susa mai botiela biso mai penza mai makasi mai ya pan kote mosusu bamela mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement pa fati ayokela biso mawa atela biso koto toza problème ya makambo ya mai de souci nde yango wana soki atieli biso mai koto biso mpe tokosepela gouvernement na ye tokobetele mpe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge. Na kulama enseignement basengeli koyeba ke ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba bakendaki visite na ferme po na kokolisa connaissance na bango bolanda interview otosalebino. Complexe Mama Pemba toyaki awa po na classe promenade. Eza classe ya nini ya ba classe te ya ba salle te eza classe promenade parce que totambolaka na lieu moko boye selon ba thème otoza nango chaque semaine. Maintenant cette semaine nous exploitons les thèmes les oiseaux de la basse-cour. Ya wana sikoba na bazwaki sikoyo l'abstraction maintenant toye pona concrétiser matière na biso ba toucher ba palper. Au moni, pour bana ba bazaka curiosité, il faut asimba, amona, donc a goûter na munoko, donc yangwana to yeskoyo ba vivre ngo siko na komona. Ya to ko laksama les oiseaux de la basse-cour. Où vivent les oiseaux de la basse-cour? Ils vivent à côté de nous. Ah. Ils ne vivent pas dans la maison comme les gens, mais on met les oiseaux de la basse-cour à côté. Nanda kuna bango babengaka basse-cour. Nde yango na to expliquer bana to lakisi bango quelques oiseaux ils sont sur place. Le reste c'est to lakisa bango nde na sima. Tolaxi bango les canards, tolaxi bango la poule, les coqs, ba moni ba toucher, en tout cas expliquer bango comment mangent les oiseaux de la basse-cour, ils vivent comment leur corps, ils volent comment, donc c'est ça. Yango na toyo ko lakisa bango yango en tant que complexe scolaire Mama Pemba. Donc merci beaucoup. Topé Sebino merci. Et ça mo continue biso pena excellence. Neron Boumou Fou Banga Moyo double Bacha Tolingaka e mingi Tolingaka e mi pona ozo sale la biso pe azo koba ko sala. Vraiment il est vraiment un bon patron pona biso vraiment. Donc Nzambe penza a baxela ya sopele ba bénédiction a sopele sous ba initiative o ya bien o ezana na mutu na ye alinga te to la nzala donc vraiment il vit bien comme un blanc. Donc, te remercier Sika Zali, Nzambe, abatela ye, apesa yepe, longue vie. Ciao. Papa Néron, nous t'aimons beaucoup. Si tu n'es pas acquis, nous sommes malades. Oh malade, oh malade, oh malade. Oh malade, Papa Néron,
tu n'es pas à qui cesse, nous sommes malades. Oh malade, oh malade, oh malade. Oh malade. Kaka na cinéma wasengali koyeba ke complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ya mibale wasengali koyeba ke eza kotonga makuna na quartier de la paix na avenue Mwanga bolanda ba explication. Na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, oyo ezwami na commune ya Kisenso, misale ya botungi ezali kokoba sikokoba, pamba te yemoko initiateur na yango honorable Nerombungu mfumabanga moyo, alingi bana batanga toujours na ba bonne condition, botala awa construction ya bâtiment administratif ya complexe scolaire Mama Pemba, misala ezali kosalema kitoko na absence ya yemoko initiateur na yango, oyo azwami na Bembo, kasi numéro 1 ya personnel, Monsieur Robert, azali ko superviser misala na ndenge ya kosakanate, même ba bâtiment oyo etongami ya kitoko makasi, pona institut technique médical, item ya complexe scolaire Mama Pemba, oyo ezali ko salema awa, pona ko permettre bana nyonso bakolinga kosala médical na complexe scolaire Mama Pemba na item na yango, batanga na ba condition kitoko, selon information tozi sur place, ba bâtiment nyonso ezali déjà prêt pona koyamba ba élève na septembre oyo ezali koya enfin que item eyeba na kosala déjà opérationnel. Numéro 1 ya personnel Monsieur Robert a fait l'explication na micro ya Info Lingala. Tout un bâtiment administratif. Tout ça sur l'étape à ba socle. Tout la socle moko oyo ya on toujours déranger absolument parce que mai manobi ma place ango na ba salité ya ba dans la wisse ça qui wala. Nous sommes obligés de faire comme matin à souka dans l'ouana pour et déranger colonne na tout un jour. Il y a besoin de va difficulté. Ce qui le long avance fini que si les sangonio surtout pour dégager des chaînes surtout dans les bandes pour couler socle wana na ebike lobby to ko banda l'ongre na peu to bani l'élévation ba fondation. Bon simba pe boyeba ke item awa ekozala déjà prêt institut technique médical oyo ezwami na Mama Pemba na commune ya Kisenso ekozala opesi mbwambwa aboyi ba parents nyonso esengeli bobongama déjà pour na septembre item ezali kobanda misala na yango awa na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombo. Olinga kolata sapata qualité place eza semoko na 7e rue limité et pa ya Papa Griffe héritier mapindemi igantingi. Papa sinangai eutako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga ngo mutu nyonso ukota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka ngo Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala bitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pour na ko informer le sous maman la biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà au na pouvoir au kutanga na zara Papa Griffe ndenge son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na baraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loga bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala
yaka. En tout cas, jour en jour, on lit à tout na fête. Et le mot durable, ils à la chaussure, ils à la sandale, ils à la ceinture, ils à la sac, ils à la cordonnerie, na maroquinerie. Attache chaussure, les gars bolite, le gars la ilk. Oui, na diminuant le gars les morts, na diminuant le gars les morts. Attache le gars les morts, na comme ça le gars la ilk, na comme ça. Mais pour la ninité, na prendre jeunesse montante, bah se prendre en charge, na transmettre bango. La cordonnerie. Adresse Ezali Semoko na 7e rue Limité aux na Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, basapatu ya kitoko Ezali Kosalema, Banamboka, bopesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Grive, pona kosomba biloko oyoye azali koteka, yangonde e kotombola, mboka na biso, pambate, batu ya mayele, pe batu ya créativité bazali. Et là, on est sur la carte info, la journal, peuple yango et comme na suga ipai wapi. Vraiment, nous avons qui na esenga makasi ya ko présenter les bino yango ceux qui vont se faire qui nango. Bo pesa merci na Nathalie Kela Kapenda. Oyo akumila ki édition. Na sima caméra tozala ki na Igor Tsingi montage et sima maki. Na Christian Kengebe ni pe Fabrice Lundombi journal a peuple zaka supervisé et pas ya héritier mapine mbandeko. Botika la malamu ngana bino tokutani mokona lobi. Au revoir.